makambo oyo nga nasalaki na Tshisekedi mpona kosoutenir ye na 2011 nasalaki yango na Jean-Pierre Bemba na 2006. Problème eza ya baindividu te, ezala Tshisekedi, ezala Bemba, ezala Mbanda, ezala oyo akotelemela bino mpona koluka koteka mboka, ameme bino na dialogue, ameme bino esu na baélection. Compatriotes congolais, par la grâce de Dieu nazongeli bino, parce que cabinet nangai pe na ba média patriotique batindeli nga ba question ebele oyo bozai kotuna pe na ba réclamation pour que nakoka kozongela bino mpona ko recadrer ba thème oyo tozai kotambola na pe situation po moto epeli nga na sepeli mpona moni moto epeli botelemi likolo e mingi na kati na bino bozai kotuna maintenant Papa Honoré mbongi komi makasi toze na ba question mingi toyeba nano pona makambo ya dialogue mingi mobulu eze kokota bato balinga ko semer confusion baze ko semer confusion mais tolingi oya ko recadrer biso po toyeba nano exactement makambo nini ezai koleka. Mes frères nga naze koya comme journaliste naze koya comme leader ya telemisi bino ya bengi bino que to teleme to kende ko sikola mboka, c'est tout. Po problème na ngezi problème ya mboka. Naze kolanda bino, naze kolanda pe babolole oyo baze ko salela bapaya oyo baye ko occuper mboka na biso. Nazo landa bino de très près. Toze ko sala mosala 24 heures sur 24. Bande ko ngai bo motako sabino te, toze ko sala eloko mosusu te kaka pona mboka. Poto komi na tournant décisif. Naze ko kato komi sikoy komi dialogue Kabila, Tshisekedi, Mbanda et tout ça. Non, batu eloko na ye poto tomi recadrer to yeba combat nini otoze komene. Pona nini obwelelo to telemeli dialogue. Dialogue yango to telemeli yango pona nini. Est-ce que dialogue nde toze ko bundela ngo tumba tozo bundeze ya dialogue te. Kobo sanate tumba to yeko bundeze o tumba ya occupation. Pe bato tozo bundana bango simplement Kabila te. Kabila kanambe wana azali bras ya pieuvre na loba na bino kalake tozo bunda contre monstre ba pieuvre. Kanambe azali bras ya pieuvre. Pe bras wana interesa kabiso mingi po loboko ya pieuvre wana nde yango wana elinga biso na kingo ezolu kaye étranglé po eboma biso. Mais il faut toyeba soki toti toyebisi bino que lelo to combattre makasi makambo ya dialogue botelemela makasi makambo ya dialogue mais ezali pas parce que sikoyo boye combat ya biso komi ya dialogue ya contre dialogue seulement non. Pour dialogue est commis l'un des moyens ya malusu oyo bapaya oyo baye kokonza mboka na biso bazoluka badusola po bakima po sika tomemi bango lokwa na kati ya monyama tozokende na bango ti bakomi na kati ya monyama na kati ya filet. Alors bazoluka nzela nini bakobimela na ba échéance ya bango moko bamipesaki ya 2016 ebebeli bango na etumba biso zokende na po biso 2016 etali biso te. Soko tokozwa bango lelo bakokweya lelo. Soki tokozwa bango lobi bakweya lobi. Soki na 2016 bakokweya na 2016. Na 2017 to na début 2016 bakokweya. Oyo ya biso koya lokola kake. Toze ko bunda, toze ko utiliser sika ba moyen nyonso. Yango wana nalingi ke biso bana ba patriote congolais oyo tomi engagé tomi distraire te. Tala Kanambe soko tozo makambo ya dialogue po dialogue ezali parmi ba 4 stratégies oyo Kanambe na Tutsi power kobo sanate tozo bunda contre lobby Tutsi power oyo baye ko fanda na mboka na biso. Kanambe azali tete ya iceberg ya Tutsi power. Soki tozo bete Kanambe me kobo sanate ezali so Kanambe akenda te ye moko te ezali ba Tutsi power wana oyo baye kotia système et occupation o na bimisela kibino na travail enquête
on a présenté bino bango nyonso bakenda mais esika bakomi coincé na kati ya bitumba oyo tobimiseli bino alors lelonga na yende kozongisela bino mpo natiela bino tableau de bord mpo totala ndenge nini tozokende. Kanambe azalaki na stratégie minei. Bastratégie wana minei ezalaki nini? Ezali nini? Pa ezalaki te mpo azalaki koutilize nyonso, mais lelo afandeli nde dialogue. Stratégie ya liboso abandaki alobi mbongo ya kosala ba élection ezali te, lokola mbongo ya kosala ba élection ezali te, moyen ba élection na 2016 ezala te, donc na kodusola na kende mosika. Omoni moyen ya liboso abandaki wana. Ndeko na yo yaze na parlement kengo adondo ye motatambolaki na shema wana. Mbongo ezali te, toze na mbongo te, ezali suffisant te, ba élection koki kosalema na 2016 te, po bango ba bongama baya kosala nini lingomba na bango, basala transition na bango, bapusa nini masuwa bakende mosika po bakotisa misisa ya occupation na kati. Balobi mbongo ezali te, mais bamindele oyo boye bazo kotia ye mbamba po asala ni bayebi 15 milliards de dollars oyo ati na paradis fiscaux. Bato batiaki ye na pouvoir bazolanda ye azwi mbongo azobomba epe na bango te. 15 milliards oyo babimiselaki bino ati yango na paradis fiscaux mpe alobi te aze na mbongo ya kosala ba élection te. Bazoyembela bino nzembo mikolo nyonso oyo tozali na croissance 2 chiffres, 12 chiffres, 20 chiffres. Performance bongo mbongo yango ya performance ekenda ba. Ozomona biloko mosusu baze kosala wana suye alobi ke aze na mbongo te. Aze komorcele mboka na biso baprovincete akosala baprovincete wana aze na mbongo ya kosala ba élection te, baprovincete wana akosala yango na mino na ye. Mbongo yango ya koinstale nango baprovincete zeni na kozongela bino na schéma ya provincete, mais awa boye naze na domaine oyo ya lobi finance mpona kotalisa bino ke bazali bato moko ya mayele mabe ya lokuta. Deuxième stratégie na ye oyo ya bango ya Batutsi Power balobi babongisa na kati na bango Kanambe a désigné un successeur, un dauphin ndenge Poutine asalaki yango na Russie. Ati ya moi premier ministre bongo soki komi na fin mandat yesika azongeli lisusu akamati arempile pona mbula zomi lisusu po mboka na bango. Mais na kati ya deuxième nini stratégie wana bayokani te. Lokoso ekoti na kati na bango baye kofandela miel ndenge lobaka Laurent Désiré Kabila baye bakuti miel na kati na bango bareseleur bavoleur babandi koliana na kati na bango Batutsi Power bazokana lisusu te. Ozomona problème esika ezokota mobulu yango wana mwa libota moke ya bakanambe wana balobi biso tokotia lisusu tokotika meme lisusu Tutsi mosusu aya kozwa te po soki bazwi bakotia biso pembeni bakolivre biso na CPI bakoya koboma biso na kati na bango bayokani te. Yango wana nini schéma oyo ya kotia dauphin ezotambola te. Ozomona wana bazomekaka epai mosusu bakende kuna na bamatch oyo bazosalaka ya lokuta ba mise en scène avec ba Moïse Katumbi banini bazosala toze kolanda nyonso. Soki schéma moko bakokotela yango oyo tomoni ke ezepo bateka Congo bandeko na ngai ti obe mondoki obeta bongo ngbanda monoko na ekangama parce que na combat oyo tozali nango il faut tomona clair tokosala te baloba oyo bozoba esali ngando akimi mbula ake kokweya nde na kati ya mai te. On ne déshabille pas Saint-Pierre po toya kohabille Saint-Paul te. Tozobima na kati ya occupation ya Batutsi po tokende koto na kati ya occupation ya Batutsi non. Bato mingi bawambie bino na pareko bolingaka motu te bozolinga bato te. Eze problème ya bato te mes frères mes sœurs. Problème na biso ezali ke Congo ezala ya ba Congolais. Soki problème eze nini moto ya ze Congolais biso tokotoboya tozala biso ba Congolais na ba Congolais il faut tobunda po to sikola mboka te. Mboka nyonso bato nyonso bazaka kobatela mboka na bango bongo biso ba Congolais nde bapekisa biso ke tobatela mboka na biso te. Alors que tu es un pays où est le plus riche du monde.
e uti wapi stratégie ya misato oyo boye kanambe na ba Rwandais bati yango ezali nini ezali ya kosala kao bati ya mobulu moko ya somo ya kosopa makila mboka ekoma na loyenge ekoma na désordre bazo lengeleke membe ba faux coup d'état oyo ya bango ba coup d'état de palais be pona koya kotia désordre wana te basala ke Rubero asali coup d'état alors nani na coup d'état wana bakoboma bazoba na bandeko na biso ya bakongolais bino bozo koyeba te mengai na yebisi bino naze na kati na bato wana ba réseau nange ekoti na misisa na kati na bango bamata bakita basala nyonso bakoboma ba réseau wana te difficile tant que nzambe aze kosalisa ngai na ba réseau tozotambola nango wana bamata bakita bakokima ngai te na kati na bango kuna basali liste ya bino ba kolabo boze na kati na bango wana bokomona ndenge bokufa so bino bo changer position na bino te bo sila lokwa banjinji ngana yebisi bino bolo ba lobi te ke o ngana yebaka yebisi biso te boko sila lokwa banjinji parce que ba Rwandais basali liste na bino eleko ba kosala ke o faux coup d'état oyo soko okike je faux okike te o coup d'état soko zaka meme na nini na matutu kota na kati ya matutu na okufa kuna na kati pa bakubuma bino nyonso tu parce que schéma na bango eze yango wana schéma ya mibale pona kotia kao ezali démembrement ya ba province oyo auti kosalela bino oyo kanambe auti kosala oyo pona nini po bango bayebi que na kati ya Congo soki ba mekaki ko balkaniser mboka na biso ba réussir te po biso ba Congolais banda deuxième république na Mobutu ata bato balingi ete me moto ifo ozana lolanda po oyeba te que Mobutu atikeli ba Congolais au moins fierté ya unité nationale moluba kokende kofanda na Gbadolite batondana na Gbadolite kuna baze kosala bazaka kosala misala baze na problème te okende na nini na Kasumbale sa oke okuta bangbandi bazali kuna okei na nini na wacha okende okuta Mokongo afandi kuna na wacha na zamba ya Kisangani kuna na aze kosala trafiki na ye tozalaki motu moko moyen sentiment wana lelo yango toze nango libanda na diaspora batuna te oyo nani yo mongwandi yo Mokongo tonino oze congolais toze sika moko et loko e faire échouer nini balkanisation pe occupation ezali unité nationale yango wana moni mwana ya ndeke oyo ya kofanda na kati na mboka wana le taximen wana ba yebisi na ba stratégie na ba ya touche power kata ba province po biso ba tomona ka expérience tango basalaki ba province yango nde ekoya ko créer ba conflits tribaux na kati ya ba Congolais alors sentiment ya ba haine tribale ekobima ba kokoma diviser guerre civile o boye ya solo soki bandi na kati na bango biso ba Rwandais to kozwa sika temps ya ko dominer bango ke ba bande konangai tala eloko ezeli na se ya découpement ya bate ya nini ba provincette oyo boye kanambe azosa la bino eze na kati ya schéma wana bazali ko intensifier insécurité na mboka mobimba bozo mono même makambo balobeli bino ya ba terroriste ya ba Boko Haram ndenge eze ko kototi na este ya mboka mais wana ezali ko kota sikoyo oyo bino bozo komona ezali sikoyo mwana wana bandi ko kotisa réseau ya ba terroriste na kati ya Kinshasa bofandi wana bofandi likolo ya poudrière bande konanga ata bondiminga lelo te bokomona lobi parce que botuna ba bino bosolaka na ba ambassade ezena binani na Kinshasa ba mboka na bango ezala des États-Unis ezala ni France Belgique ni ezala ni Allemagne na tindeli bango na 2007 ti 2011 na salela ki bango étude pona kotalisa bango infiltration ya ba réseau oyo ya nini ya ba blanchiment ya terrorisme et koti na Kinshasa bato bazo ya kotongela bino ba building na Kinshasa bozo ebe pa ba mbongo ngo ezoko ya
biloko ebele ezo okata ba payo ba ye ba tondi wana ba uti na mboko ya ba arabu na ba indi na ba ende na ba nini boyebi epai bango ba mosala baze ko sala ba banque ebele na sala ki mosala wana na ba kombo na biloko nyonso tu un document volumineux to tindeli na tindeli ba service nyonso ya poto na zolo bela bino na lingala tuna bango ba koyebisa bino to tindeli bango bino bozo mi réveiller sikoyo danger wana baze kolengele yango pour que kuna epai na biso na est bandeko na bozo mono mokolo moko na kosela bino na koya kaka pona ko expliquer bino problème o ya danger ya terrorisme pour lelo so na koti na ngoto kozwa ngonga te pona kosisa makambo mosu nyonso mais ezali arme monene oyo ba Rwandais ya nini batusi o baze na Rwanda na Uganda pe ba baze na Kinshasa ba préparer yango po e créer instabilité to koma na zone moko loko ndenge ezali na Somalie ke ezala zone moko incontrôlable pe oyebi ke tozali na nini na situation écologique na biso na nini na est que soki terrorisme koti wana moto ya kobimisa ngo azate nazolo banabino abwe bandeko nanga bazenda baleki nango bazenda kati ya ANR bawe bazaki na AND auto formaki bango pona kosala mosala ya kokengele ba nini ba Rwenzori montagne ya Rwenzori soki bakamati yango wana chaîne autozena ngo kuna so terrorisme fandi kuna bandeko nango kasi mikoya lelo bwe ekobima facilement po bino boyebi Zaïre te boyebi RDC te bozo fanda na ba ville et tout cela biso tozaki ko sala mosala ko koto na zamba frontière na biso nyonso tozaki ko sala mosala ko koto na zamba bino boyeba kite bozaki ko kanisa ki Mobutu ba service ne zaki ko ya ko landa bino ba congolais service ne zaki ko sala mosala ya ko battre la frontière on a zolo ba le Kondo azali wana par exemple azali sénateur tout na ye ngai natinda ki ye na est asala ki azi spécialiste ya est le Kondo sénateur le Kondo leki na ya zwana ayebi est mobimba azaki parmi ba gens ba maîtriser situation ya est on a zo koloba ya yebi yango soko azo lo bango te po azo banga ba Rwandais mais boke ne komono ye na nkuku botu na yeke makambo nganda zo lo ba est-ce que c'est vrai to ya lokuta donc tala nini schéma oyo bango bati po ba panza mboka na biso yango wana soko moni sikobwe na oyo nyonso wana cible ezali Kinshasa Bakongo Katanga este ya RDC tala bisiko oyo boye Kanambe na ba Rwandais balengeli ke batia trouble po ba contrôler mboka wana ezali schéma oyo ya misato oyo babengi yango schéma ya chaos stratégie ya chaos pour à installer état d'urgence puis à prolonger régime na bango ya occupation totelemeli yango ba schéma wana nyonso misato ya liboso na tangeli bino wana totelemeli yango ezala ya finance totelemeli yango ezala ya chaos totelemeli yango yango bo schéma ya minei oyo ye afandeli yango po abima penza na kati ezali schéma oyo ya tozo benga yango lelo ya dialogue national po na nini tofandeli sika schéma oyo parce que oyo nyonso ya liboso amoni ke ebeli mais schéma oyo ye amifandeli nango po te bango nyonso aba concentré effort na bango po bakoka kobima na kati ya motambo oyo boye tokole bango pona kosilisa makambo na bango po baluka lisusu koprolonger pouvoir ya occupation schéma yango ya dialogue national ezali na likama mpenza mpona nini parce que na schéma ya dialogue national Kanambe azo kolanda deux objectifs. Objectif ya liboso ezali azongisa compteur à zéro. C'est-à-dire que ba mandat nyonso ya salaki et vous avez sous considéré te.
eloko ya lingia zwango via dialogue national o ya bango bazo sala na bato tokokotela tokoloba bango polele lelo dialogue national ya to koto yena ba Chilombo na ba Tshisekedi yango wana ye Kanambe alingi que na kati ya dialogue compteur ezonga à 0 après compteur soki ezongi à 0 wana sikoyo ya kosala nini alobi bon voilà lokwa toyokanaki ngai nasalaki nini na bino bozaki kuwela pe imperium tozalaki na matata biso sika ngai nasali mbula mibale na ndambo misato bino pe bosala mbula misato alors soki bosali mbula misato bolei pe sikoyo boye tozongisi compteur à 0 mandat wana ezo compter lisusu te to recommencer et pendant nini wana baya kosala constitution ya sika constitution ya sika bakosala wana kozala nini ezali que nini président ya république azala lisusu élu na suffrage universel direct te et puis ya mibale président ya république azala élu sans limitation ya mandat makambo mibale ozomona ndenge nini mwana ya ndeke wana na bandeko na ya barwandais bazoluka balamba biso talatino yo problème ya dialogue komi problème monene parce que avenir ya mboka na biso ezomi jouer à travers yango bandeko nanga avant que na kota na kati pona kotalisa rôle yo biso ba congolais tozali ko jouer na kati ya makambo oyo po ngai lelo na kufandela penza biso ba congolais onga na zongeli bino po na talisa bino que liwa na biso na kati ya combat tozenango eze ba payate o liwa e combat tozenango eze biso moko ba congolais bandeko nanga soki ezaka biso ba congolais te mbele ba rwandais ba koki ko dominer biso te mais liboso nano te na talisa bino ndenge nini biso ba congolais nde tozali liwa ya ba congolais naloba no ba congolais te biso ba leader politique congolais na tia leader entre guillemets parce que tozali ba leader te un vrai leader à côté que mboka na ete parce que ça c'est ezali incompatible na notion ya leadership moto yazali un leader akoki ko trahir mboka te soki a trahir mboka il a déchu et il ne mérite plus le nom de leader. Mais avant nanu na kota nango na lingi na talisa bino que tala na kati ya processus o bazo meme bino o na kati ya dialogue oyo balingi ko silisa processus o balingi ko botolo peuple congolais parce que c'est important que na expliquer bino betape wana bomono ndenge bakei na bino type ndenge nini à travers dialogue bazo proposer avec UDPS o ya famille ya Tshisekedi na Chilombo balingi maintenant ba achever liberté à peuple congolais définitivement ndenge nini na retenu bino 4 étapes seulement. Étape ya liboso, rappelez-vous na 2005 na 2005 pendant référendum na lingi ko remonter plus loin te na bi 2005 na référendum tango ba yeli bino eloko bino bozo benga ngo lelo constitution oyo biso tozo ko lobeze charte ya occupation o basali bino eloko ni basalaki basali projet ya constitution ba yeli bino projet ya constitution balobi maintenant peuple référendum tangelangai région nini ya Congo oyo ba traduire constitution wana na langue na toze na 4 langues nationales: Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo. Normalement, obligatoirement, une constitution pour peuple à voter en gros, il faut pas traduire en 4 langues, ba vulgariser en gros peuple ayeba eloko nini azokende kopona. Bongo sima asala ba élection, mais comme mindele bazala ki derrière biloko bango basala ki déjà na Liège kuna na Belgique po ba ya ko imposer bino yango moto moko a éviter abi peuple akende kaka ko voter. Et puis na bango na poto esa awa na poto esika biso tozali na bango esalemaka. Bomoni ba référendum et les kaka bomoni ndenge esalemaka. Il faut ba expliquer d'abord clairement
télévision nini ba texte et puis na bango problème ya nini ya texte ezete po ba tunyo so bazé lettré mais pe na biso toze na to monene ya ba analphabète il faut ko expliquer bango ko vulgariser et loko nazo ba ko vulgariser yango ça dit ko limbola bango ko tangela bango pe ko limbola bango na linga na lokota oyo bango ba koki koyoka et loko moko te ba ye ba sali mascarade wana ba imposer bino et loko ba bengi constitution. Deuxième étape na 2006 na 2006 tango toye baye ko sala ba élection na bango. Rappelez-vous tango ba élection ne bandaki, c'est là que peuple congolais a yé komi rendre compte na ba message nyonso e pesamaki pona makambo ya mwana ndeke oyo azalaki balobaki mwana ndeke na mwana mboka. Tango ba ye komi rendre compte na likama que peuple congolais a côté les mela na deuxième tour mwana ya mopaya o ba ye na mwana ya mboka bomona ki eloko nini elekaki Louis Michel na ba ni na bango ya Sénat bayaki nango wana basaki nini ba menacer Jean-Pierre Bemba pe ba bimisaki mobeko que na deuxième tour motumoko sali sous débat sur les origines et sur la nationalité congolaise. Vous me rappelez bien. Ponanine. Au Pekisa peuple a posé le problème et a koye ba moto eboti et candidat à Utiwapi. Babi motumoko a posé question te. Motumoko sali sous débat likole ya origine ya mwana ya ndeke ba utaki na Tanzanie te. Oh. Pe oyebi que eleko wana Jean-Pierre Bemba ayebi singa abi papa ba message vidéo yo tindaki na premier tour ndenge to lekisaki yango na ba télévision privée ezalaki onyingi samboka mais ba pekisi ngai que ba message na yo elekali susu te bino boye bakate banda wana tango ba mindele ba mi rendre compte que ba message oyo ngana zalaki kotinda sur les origines, sur l'occupation rwandaise, c'était l'occasion où le message est bandaki ko réveiller le peuple congolais. Kati, balobi débat et ko sale malisu soute. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba pesi consigne et poto mobimba. Mbanda le kalisus na kati ya média na bisote. Parce que message ya de ko pesa et ko boma œuvre et occupation obisoto zena ngona ni na Congo. Na lobela bino yango te na lobeli bino lelo. Na landaka yango de près. Yango monaka na salaka même effort te na koki pe ko sala jamais effort parce que na yebi que ba voix ou toze ko utiliser ayatollah zaka na France ba zaka ko bloquer yet te a combattre protéger na bango chat d'Iran na nini na Iran te mais ayatollah zaki ko tinda simple cassette et balu kaki or si ko toze na cassette te lelo to komi la voix royale. Il y a internet et les réseaux sociaux. C'est différent. Ba pimeli bino vote. Voix na bino ya nini ya ba Congolais. Débat, ba botoli bino débat. 2006. Ba privé bino bo sala sous débat na deuxième tour te. Mais tant que tu comme en 2011, troisième étape. Ba mi rappeler babindenge makambo elekaki na 2006 soki totiki mbala yo boye débat to kende lisusu to kokoka isu ko pekisa débat na deux second tour te or eleko na baebaki ke Etienne Tshisekedi aze candidat pe akokutana na mwana ya ndeke na deuxième tour babi oyo wana ekozala difficile pour to bloquer yango. Et là, on va supprimer deuxième tour. Deuxième tour d'élection, vous avez soutenu. Priver encore nos peuples. L'Ongolo encore une partie à liberté. Il y a peuple. Donc, au moment où on dit que l'Ongola, bajo kata. Yango est commis en 2016. En 2016, le Kola to monaki, malgré to supprimer deuxième tour. Et tikalaki ka tour moko et pesibiso problème ba longa kikapa que peuple congolais a longa kikaka a pesi voix naie il faut purement et simplement
kolongola peuple congolais a voté le sous président yango no moni na ba nini dialogue na bangoyo ba bandi ko sala ba thèse minene o bazo bimisela bino il faut maintenant nini président azala élu na nini na azala sous élu na suffrage universel direct te mais azala élu soit na sénat soit na ba grands électeurs oyo ba soi-disant professeur ya université oyo ba mbwa ya Pavlov oyo ba kini kie baze ko yembela bino ango babandi ko yemba ango awa na poto na ba media ya poto po oyo ba lengeli ba ya ko imposer bino bana ya Congo que peuple a voté lisusu kanambete parce que ba yebi que maintenant peuple congolais a boyi makambo ya ba rwandais message oyo ya nini ya résistance et koti parce que bango bandima kite que message ya résistance ko comme la peuple congolais maintenant ba mondi que message ya résistance comme le peuple congolais ba bi soki to tiki que peuple oyo a voté ba yebi que peuple congolais a ko voté na ye lisusu jamais mopaya na kati ya République démocratique du Congo yango wana ba paya wana ba lobi il faut to sala nyoso ba voter lisusu jamais peuple a voté lisusu jamais président yango moni ba théorie bazo bimisela bino ya ba grands électeurs mais théorie ya grands électeurs na kokote lango lelo te tokozonge lango mokolo bolingi même ba interview ya sima na kokote la bino na expliquer bino eloko ni mais théorie ya grands électeurs elingi kolobani elingi koloba oligarchie ya batu moko bolo ezaki biloko yo ba même na France ezalaki na France depuis des années 1848 au moment que même le président Charles de Gaulle a yé commettre fin na yango asengi na nini peuple français balobi non makambo ke biso to saka pembeni donc 81 000 personnes ba voter président ya république bongo biso peuple français to voter te pourquoi de Gaulle ayaki ko sala référendum na 1962 peuple français a mis prononcé peuple français habite aux alliés souverains primaires. Il n'est pas question que Moutoumousou soit pour non chef d'État na place na biso. Ba rejeter système wan. Ba ninga ba ko évoluer vers plus de démocratie et pe na biso ba soi-disant professeur d'université na bino o ba chien de Pavlov. Ba ko longwalde ba zo longola peuple liberté, ba zo zonga la bangonde vers moins de liberté. Pays etikali moko na lona mokilio ezeko sala système ya grands électeurs ezeka ka États-Unis boyebi population États-Unis combien de millions de peuple pour la population États-Unis mais ta la population wana États-Unis boyebi combien d'hommes bazaraka ko pono président États-Unis 538 seulement. Rappelez-vous conflit et Salemakai entre Bush Junior na Argor. Argor a longa qui élection selon voix où il y a suffrage universel direct où il y a peuple. Mais pour n'année balekisa qui Bush parce que Bush a qui élu majoritairement par les grands électeurs, les 538 one. En fait, ba français ba boya qui système parce qu'ils avaient système où ils ko privé peuple liberté naie. Tala eloko yo bato bazo luka ko meme biso na dialogue na ba biso te bino na dialogue tala motambo yo bazo tia na se ba biloko yo ba chilombo bazo yembaka wana a communauté internationale ba ya ko sala bo et tout ça ba nani yo ba sala ki ni tumbo tuna nano chilombo so na lobi batuna chilombo ba okende ko balola ngo encore mais bo tuna chilombo atuna tata na nani na 2006 communauté internationale azaki te na 2011 banani yo ba nini tata na ya lobaki nini ba décider ba lobaki que mbala yo ba ko yiba e vote te zaki banani zaki communauté internationale te bongo lelo yo ay jonge la biso même na langage ya tata na eli susu ke communauté internationale ya ko ya ko garantir bazo mona biso bazo ba o badan soki yena tata na ba lingi komiti ya sous la coupe ya communauté internationale mais ba kende ko fanda na poto e pe na communauté internationale biso tolingi komi battre pour la République démocratique du Congo essayer à libota na ete tala yango wana tina na lobi que lelo yoboye na lingi na expliquer mon ken na bandeko bazo kanisa que problème ezali ya ba conflit ya bato et tout ça non problème bandeko nanga ezali wa que danger
oyo biso tozali nango na République démocratique du Congo. Likama oyo tozali nango na République démocratique du Congo. Pasi oyo tozali komona na République démocratique du Congo banda 1960 ti lelo ezi kaka na niveau ya ba leader congolais, classe politique congolaise. Utilisaka toujours, utilisaka toujours la classe politique congolaise. Bon, tokotika situation va continuer boti mboka ekenda. Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que ata bandi likamba ata osali ba erreur na début. Tellement quand même au corriger pe ba erreur. Pona nini na match nyonso ya football monaka basaka ba remplacement ya ba joueur. Pour ceux qui entraîneur a moni que joueur entraîneur ko luka que améliorer a corriger ba erreur. Dans mi-temps, entraîneur a tika la kalibanda azo yemba nzembote akamata ka batu nyonso ba koti ya bino na premier mi-temps to beti boy yo sala erreur boy corrige yo boy deuxième mi-temps il faut tout renverser la vapeur. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Ce qui est l'autre jour, que tout corriger ma cambo ya lelo, ah te, banda, bino bozaki na Mobutu, bino bozaki, mais Mobutu a koufite. Mobutu a vivant, Mobutu a souffrir, lelo, ils ont Mobutu te, Mobutu a souffrir, lobby, ils ont Mobutu te, ezali ngai na bino, ezali bana na biso na bana na bino, na bana ya Mobutu. Ah, toti ka mboka ekende kaka po, ah, bino bozalaki, ah, mboka ezo kende. Okotala te que voilà lelo maintenant mboka ekomi na likama to bongisa mboka oyo boye to simba esika to salaki erreur to simba to redresser ate bino salaki metala camion ezokende na libulu idiot te kuna bokweyaki na pont eleki kuna mais on est sorti du pont. Regarde maintenant, on va essayer de tomber dans le pont où on ne se relèvera plus. Pont on a babuki yango freiné. C'est comme cela qu'on marche dans la vie, non? Problème autogène nango lelo ezei ya biso ba congolais pe na lingi koloba en l'air te na lingi natalisa ka na lingi na jwa ka moke moko po biso ba congolais to comprendre que oyo toze koloba en l'air te na zo loba en l'air te na lingi natalisa quelques cas concrets tala nano po to illustrer. Le bâté que auto nini nganda zolo bakaka en l'air, non, moi je préfère donner des cas concrets. Et zali pour attaque te pour lelo na lingi que to prendre conscience que biso ba congolais ba tutozali non ba biso te classe politique congolaise biso ne ba tutozali danger pour na Congo. Na lobaki ya makambo ya nini ya ba suppression ya deuxième tour. Na 2000 ou na élection en 2011 qu'il fallait pas supprimer deuxième tour. Maintenant il m'a tapé ça qui idée à deuxième tour. Nanu ya bima qui ba Rwandais ba concevoir idée. Lobby ya ba Rwandais ya ba tout si pas ba concevoir idée. Mais comme on n'a jamais Rwandais à komata na créneau pour na kolobela ba Congolais. Moto ya lobela ki ba Congolais c'est Mende Omaranga. Janvier 2011. Ye motabima ki na télévision na ye o bapesa ye privé ya tata na ena mama na ye bapesa ye privé pona ko nyokolo ba congolais pona ko embourber à penser à ba congolais pona ko injecter de ba bêtises de toutes sortes. Ye motoba ki na 2011 à lobi non deuxième tour le quoi yebi français très bien à lobi deuxième tour ezali na un coût financier exorbitant. Wana bazo kamata 15 milliards bazo tia na paradis fiscaux. Ya zo zwa ya imbongo bazo détourner ba compte na ezai na Inde. Ya zo kanisa kito yebi yangote. Mais azila mokolo ekoko ya ekoyebana. Bazo zwa bambongo bazo tiaka ba musu na Inde ba musu na ba paradis fiscaux ba e ba tout simplement to zolanda. Pe ba lobi non pona ko sala deuxième tour mbongo ezate. Et puis, deuxièmement, lobby, il faut éviter deuxième tour parce qu'il y a sa crise post-électorale. Voilà, le qui en janvier 2011, 10 mois avant les élections. Donc, comme il y a mois de septembre, CNI a confirmé
pas de deuxième tour de scrutin. Est-ce que au moins qui roubé ou abîmé la télévision? Bon, moi qui nyarungabo, bon, moi qui caméré. Non, et ça dit bango, ba Rwandais, ni ba Congolais, ba ça na place ya ba Rwandais. Problème autosé nango ya troisième mandat ya Kanambe. Nani abimisa ki idée wana? Rwandais motabima ki na te liboso ya ba Congolais te. Bochab, professeur d'université, soi-disant professeur d'université, juriste, prétendu constitutionnaliste, Akeiti a commis livre le konango. Ye motabima ki liboso na ba Congolais. Na mois de juin 2012 na Lubumbashi. Bukende kota la archive. Na ebisi bino nani mende o malanga c'était en janvier 2011. Bochab juin 2012. Ye motaye ko pesa idée ya troisième mandat. Na kati ya ba Congolais. Lelo yo boye otoze koloba. Pona makambo etali dialogue. Boyebi encore nini, c'est encore un soi-disant professeur d'université. Kini ki emulumba. Bozo mono ndenge a inondé ba média na poto esika tozaliao. Na ba déclaration. Déclaration na ya liboso abi nous militons pour la reconnaissance d'un homme, Kabila, qui a permis wana sala ki na RFI, qui a permis à ce pays, le Congo, d'avoir la paix. D'avoir la stabilité et de se trouver dans une position de prospérité. Professeur d'université. Akei nanini na France 24 et là ake ko lancé idée na ye génial oya chercheur d'université abi il faut to prévoir na Kinshasa système ya grands électeurs. Na évité soko a sala histoire a yekola histoire des États-Unis pe a yebi pourquoi aux États-Unis il y a les grands électeurs. Pe a ken retourne ba américain soko va se pela kana histoire ya grands électeurs. Na uti ko yebi sabino ba français en 1962, sur référendum proposé par Charles de Gaulle, Barrejeta qui a Charles de Gaulle, en 1965, Azalaki, premier président français à être élu à suffrage universel direct. Yé wana kekuna ko proposé. Et yé moko yé aluye kin kemulumba ako alobi na nini na RFI que Kanambe azali moto ya yé na paix. A sali paix, a pesi prospérité, na mboka na biso, mais yoka eloko nini, le même kini ki emulumba. Na journal le soir, où il y a le 16, eloko nini a komi alobi, la guerre n'est pas nécessairement derrière nous. Ok? Moto ya alobi que paix zongi alobi non, la guerre n'est pas nécessairement derrière nous. La région n'est pas stable. Les périls restent nombreux. La rébellion du M23, oh ya Zenakati, Abi, la rébellion du M23 n'a pas totalement désarmé. Il y a toujours des violences à Beni. Le péril islamique est une réalité. On parle de la guerre de l'eau. Yewana Motalobi, Aoutaï Kolobana RFI va pécher prospérité, mais 3 jours après, 4 jours, avec le soir, à autre chose. Professeur d'université, est-ce qu'il y a bien Zoloba? Est-ce qu'il y a que Kanambe aye ko pesa pe alobi que Kanambe azali moto yoboye, azali moto extraordinaire, ce sont les gens qui ne viennent pas tous les 10 ans. Hey, Nzambe mon sant. Oyo nyonso kaka po ba pesa yo mbongo papa. Be pona libumu. Est-ce que na bongo de konangai oti poashishi na kati o to ezena no kaka be bongo. Nzembo yo yembelaki Mobutu. Ozo rappeler yango. Tango zaki ko ya baninga na yo zaki dernier ministre ya information ya Mobutu. Baninga na bazaki obenga Mobutu maréchal patron, yo zako benga Mobutu maréchal patron te. Papa,
au kotoki na famille na ye. Ce n'est plus l'homme extraordinaire. Maintenant, l'homme extraordinaire est Kanambe. Et c'est ça que nous disons que c'est ça la classe politique congolaise. Otomi bengi bisongo ba intellectuel, omi talipe na miroir, obi nazali intellectuel. Olobi ke nini Kabila a ti prospérité, yom oyebi est-ce que oyebi te que frontière o ba borne ya frontière na biso na est. Tango nani Kanambe atiki Kagame alongoli ba borne ya frontière depuis l'indépendance. Ba kotisi ba pousser yango ti na kati sika Kanambe azo ya awa na poto ko négocier nini Kagame azo ya na poto ko négocier ba multinational ba kene komi installer pour na ko exploiter partie ya terre o ya kamati wana. C'est ça que tu appelles la prospérité pour na ba congolais. Yo intellectuel o yebite ko moment où tozolo ba boy nord na mboka na biso na wacha côté nani ko matalikolo pa na wacha nani na nord ya mboka na biso na frontière avec le Soudan et avec l'Ouganda, on évitait que le drapeau ya Ouganda était flotter sur notre territoire, on évitait que la partie nord de la province orientale est allée entre la main de Rwanda et que na territoire Mobimba Bajoli Ambongo na Shiling ougandais, que nous avons perdu la souveraineté de notre pays. Et c'est ça que tu appelles vraiment la prospérité. Voilà pourquoi on a lobby que ezo boma mboka o ya biso biso ba intellectuel bato bazo ba soi-disant intellectuel ba soi-disant leader erreur on a salaki na ibisa ki bino que oui j'ai commis l'erreur pour na roba ki to bunda entre biso ba congolais to mi focaliser kaka liko ya ba rwandais mais na ye commis découvrir que ezalaki une grosse erreur stratégique parce que les plus grands ennemis nuisibles et ba congolais. Na combat on a na terrain depuis plus de 10 ans on a na terrain. Na mi réaliser que ba Rwandais ils ne valent rien. Mais ba Rwandais ba mi réaliser que nous ne pouvons combattre les Congolais que par les Congolais. Talabe pa ibozé kuna na poto. Banani o bazé pour combattre la résistance. C'est pas les Rwandais. Banani ba idiot itil nini bazo bima na ba vidéo tous les jours kofinga et tout cela. Bah, Congolais. Quel est le mal que Nganda et la Pareko et les autres résistants ont fait en combattant les ennemis extérieurs pour combattre Mboka Nabiso? Batuloko Bakinkie, Bochab, Bamende, tous ces gens-là, j'aimerais Ezala Chilombo, Ezala Tshisekedi, Ezala qui que ce soit, Batelema, Balobelangay, entre débat d'hommes politiques, monsieur Nganda, Makambozo, il y a occupation, c'est faux. Votre document que vous avez sorti sur l'occupation du Congo, au lobby que Nanani n'a pas tel, que Nanani, au Pessi Combo, il y a officier rwandais, il n'existe pas. Au Pessi Combo, ça n'existe pas. Tokeina base Yanini Yakitona. Combo yaba généraux Peshuana, ça n'existe pas. Voici la mise en place officielle. Voici les généraux qui sont là-bas. Nanyo a contredire une seule ligne de ce que j'ai sorti. Bato bazia kabubima po bafinganga babimi selanga na no ligne moko. Ah Nganda trompe, intox. Mais kosuka n'intox c'était paie sa preuve. Pourquoi au moment où motozo ganga nyoka koti nandako? Po batu ba telema ba bima ba duka nyoka ba boma moto ya bilokuta nyoka kotite po sikaso nyoka sui moto nani akoza responsable moto ya ganga ki nyoka koti na ndako to moto ya loba ki nyoka kotite histoire ko jishenga na bino l'histoire nous jugera na zolo ba ya nzambe te o wala toze jugement o to okuta na ngwe pe na mais awa boye na se histoire ko jishenga na bino. Parce que vérité babomaka angote yango tozomona ngo ezobima. J'aimerais plutôt que Tomi attaque na motuloko la ne moi na semi. Dekonanga ayi alobi après 15 années d'opposition comme Mandela et les blancs de l'apartheid, nous avons fini par laver le linge sale en famille avec le président Kabila. Je me suis plaint auprès de lui du sort malheureux de mon peuple dans ce pays, la RDC. Et le président Kabila m'a promis, il fera régner la justice dans ce pays.
C'est pourquoi je ne veux pas qu'on tue le président Kabila. Maintenant qu'il veut corriger les injustices vers les Bakongo dans ce pays, nous sommes dans l'ère de la démocratie. Est-ce que vraiment Bokoki Kolobelangay que Tokomi Normo, un leader à l'Obama Kamboué modèle, un leader au Congo, Babomi, Bandekonabiso ya Bundu Congo, et Belé. Likolo na tatoy. Floribert Chebea, na Fidel Bazana, qui est mort en tant que son chauffeur, mais Floribert Chebea, soki babomi ye, biso na kati à l'œil du patriote, tobimi saki document. Bato balobakangmanda intox. Nous, moi je travaille avec des documents. Tobimi saki document. Nakati. Document euti nakati ya ba service ya aner pe eutaki na bureau ya Kanambe ou a pesaki ba instruction écrit à la main. Baluka il faut ba éliminer Chebea parce que pourquoi pour azalaki na ba preuve concernant massacre ya Bundu dia Congo. Na chargeaka elekoana directement directrice ya cabinet Candido Keke nalobi benga moto na yo parce que ye motazaraka pour ça la intermédiaire pour na contact avec Chebea nabi benga ye directement ye bisa ye akamata ba disposition akeba parce que baze ko lukaba bomaye tobimi sela kabino document wana ndenge tobimi ndenge to komela ka ba ambassade na banini pona ko signaler malgré ça quelques semaines après babomaki Chebea lelo Chebea kufi pona nani pona batu ya babundu dia Congo tata yo boyena mande fo ake ko tala a telemi pe alobi pe asisi alobi ke ngana tuni Kanambe a promettre ngai justice assassin o ya bomi moto a bomi bato pe a promettre yo justice assassin a promettre yo ka kotia justice boni boye ko bande konanga eleki mingi te quelque temps wa boy biso to bimisela ki bino na œil du patriote po biso to zakato lali na pongi bo to loti ndoto te butu wana butu na lala kite bara musinga ya partir ya ba Congo papa mbanda awa mboke ziki ba Rwanda ba koti ba violer bana na biso bana mibali ba tomboki bitumbeza wa boepe ba tindi ba Rwanda ba ze ko boma bato lokwa likambo musu to bimisaki makambo wana pona ko alerte mokili mobimba ngana okaki mongongo ya mwanda semite alobi peuple na ngai mokongo nani apesa mwanda semi ba Congo comme propriété privée na ba Congo tozo zwa message tous les jours na mwanda ngana zoko zwa message papa ngwanda bosala nyoso meka ko dénoncer awa boye bati bateki Kanambe ase ateki mwanda na ba sud africain ateki parti musu na ba français ateki oboye na ba américain kuna mboka esili Kanambe aje ko teke mwanda semi alobi nini ako soki Kanambe topesa ye 3 ans soki 3 ans esili ako ye en tant que moi en tant que autorité mystique ako proclamer ye mo Congo assimilé malalité bande konanga. Mais heureusement lokola ndenge na yoki pe na moni ba yebisi abi papa soki tata wana ayaka na batu ya protection ya ba Rwanda oyo ya Kanambe apesaki ye bango te mbele to bomaki ye awa boy na kanisi réaction ya vrai obino ba congolais bo selo bokoma nango yango wana po biso ba politicien ba leader entre guillemets to zwa mayele to comprendre que mboka eze ya bino parce que mboka wana eze ya biso te mboka eze ya bino nani yango ya pesaki Kanambe nini apesaki nani mwanda semi autorité apesa Kanambe nationalité congolaise akomisa mo Congo assimilé
mais ba Congo ezaïe ya yete Kananga ezaïe ya baluba te Badolite ezaïe ya bangbandi te Gemena ezaïe ya bangbaka te Mbandaka ezaïe ya bamongo te Katanga ezaïe ya bakatangete Lubumbashi ezaïe ya bakatangete. Chaque mètre carré à Congo appartient à tous les Congolais. Ce qui vous comprendre est que chaque mètre carré appartient à tous les Congolais. Il faut tout dire à mon amour. Yango na lingi ko kote la bino na point lo nini lo monika lokola otolobi o yeje ko panza biso lelo ya Tshisekedi. Pe na lingi to yo kanapé bien là-dessus. Na tangi baka o ya ba leader. Nyoso pona kotali sabino que problème nanga ezali focalisé sur Tshisekedi te. Problème nanga ezali ba leader nyoso o ba lingi ko teke Congo ba kozwanga na nzela na bango. Ezengai mokote ba patriote nyoso congolais ba kozwa ba patriote nyoso congolais sur leur chemin parce que le peuple congolais doit se dresser contre tous les traîtres qui vendent le Congo. Donc il que sous Congo est comme ça. Le Congo est au Congolais, à tous les Congolais. Problème c'est de Mama Congo d'abord. C'est un problème est le leader. Nga na ye wapona kui positionner comme leader te na ye wapona kui ganga que Congo est un danger, c'est tout. Nga za candidat, je ne suis pas candidat président, candidat ministre, candidat premier ministre. Non, je suis candidat à rien, je suis candidat à la libération du Congo. Moto nyonso ya kotel me poto libérer Congo, azala policier, azala nini mongamba, azala chege, azala ministre, azala nani, tokotambola nzela moko to libérer Congo. Après, soko lingi koza président de la République, c'est ton problème, c'est ton pays. Tu peux briguer ce que tu veux. Si le peuple t'accepte, il t'accepte, c'est tout. Nase ko kabatu mingi baziko ba conflit nganda Tshisekedi nganda n'aime pas Tshisekedi na lingi na sukisa exposé na ngai na problème etali dialogue likolo na point où il y a ba homme politique qui va déranger ou va être dangereux pour illustrer car il y a biso ba homme politique qui est dangereux pe na ko sukisa na ko sala appel na ngana à peuple congolais. Na lingi na touché ka oyo ya UDPS ya Etienne Tshisekedi pe Etienne Tshisekedi bato mingi nazoka vala nganda Tshisekedi nini komba ko batu bako sabino te ngai na boyi na zena rivalité ne Etienne Tshisekedi te na yebi sabino yango polele o bon nini nganda zena problème soko ngai na lingaka koboma Etienne Tshisekedi na zakana kanembe akufa kala na pesa pe bino témoignage moto ya yaka ko pesa nga message pona kobikisa ye azena Kinshasa na pesa bino kombo na ye colonel Moliba aza même cousin nanga azesika na Kinshasa na yebi pa ya zaite na zakana contact na yete azena kati ya armée botu na kuna na pesa bino kombo kende kotuna Moliba est-ce que un jour mokolo basaraka nini manifestation na pont Kasavubu est-ce que kenenge na ndako ya nganda pona ko prévenir ye que kuna epe na bino na sarme bo kangi Tshisekedi pe balingi ba empoisonner na butu pe tango zonga ki na tongo kuti nini nganda bimisi na nini na sarme ake ko bomba ye na AND tuna bango na saraka ango pona bino na ebaka ba problème ya moto na saraka ango sous pression ngana Tshisekedi toze na problème Tshisekedi ya zali na problème na Mobutu camarade na ebango ne bato abandaki. Moi j'ai fait mon travail, c'est tout. Soko na zaka moto na lingaki liwa na embe ya kufakala na bimi libanda combien de fois bozalaki témoin te na beleli kulutu wana na tendre maboko makambo oyo nga na salaki na Tshisekedi pona ko soutenir ye na 2011 na salaki yango na Jean-Pierre Bemba na 2006 te na 2006 ndenge na yebisi na Jean-Pierre Bemba na sukaki kaka kopesa message oyo ya video oyo ezaki koleka na ba radio na mais na Etienne Tshisekedi na pesaki bino ba témoignage bato na entourage na ba kokay ko de mentir yango te
na fungoli moke na ebisino mosali na nzambe na kotanga kombo na ete oyo azalaki pembeni na Tshisekedi pendant les élections pasteur oyo azalaki pembeni na ye moto azalaki na contact na nga na ebisi na bibozo kende lobby na nini na stade du 20 mai keba point 1 point 2 point 3 bisika wana bo investir yango bato na bino ba investir parce que bisika bakotia ba biloko pona ko beta pona ko boma Tshisekedi e ko salema na place wana po bato na ngai baze na kati tango na bakana na ze na kati na se ya mai bato mosusu o baze bazoba bazo seka ba ebiti na te bato na ngai baze na kati kuna na pokwa pasteur wana benga bi papa honoré merci beaucoup que Dieu te bénisse ba bisika nyonso pesaki to investir yango mpona yebisi na bino bokoma wana liboso abi tokomaki me tokomi na rete bato wana bakomaki me ntango tokomi nini choc esalemi du point que moyen bazavana eza ete badécampe me makambo nyonso olobaki tozwi bapreuve nango soki nangeki mabe na ye nakokaki nafanda na nga kimia nayeba boma ye azogene ngai mais pona nini naze kotelemela lelo papa Tshisekedi parce que tata wana a gêné libération ya mboka mingi kobanda 96 olenga nkoi alobela bino yango ngai te olenga nkoi alobaki nini alobi soki ezalaka biso avec derrière UDPS ya Tshisekedi te mbele ba Rwandais bakotaki te alobelaka yango Laurent Désiré Kabila ngai te déclaration ezekuna parce que mosala oyo boye bango basali Tshisekedi asali mpona kodémobiliser et le peuple congolais et l'armée surtout en collaboration avec ba service américain où il y a CIA au sein de l'ambassade. J'étais au courant de tout ça. Il y a composé qui n'a pas tout surtout. Ce qui fait que na bandeli babazaki na idée que ba y a ti Kinshasa mais démobilisation ça tel que et fungoli nzela comme boulevard schéma ezalaki na motu liboso te basali ya moti Kinshasa na quand on a détail les l'autre soutien oyo eze kosalema na M23 na RCD Goma tata na biso aze na kati na M23 azo soutenir bango na 2000 baze koboma bato na Kisangani ye aze na soutien kuna MONUSCO ayebisaka bino MONUSCO aze na ba écoute na ba système nyonso aze ko écouter tout le monde baze eze biloko ya ba américain basé bazui ba preuve ya ba contact ya UDPS na M23 média patriotique botuna ngele ko na kanda ezalaka na bino makasi papa confirmer biso soki UDPS azali na contact avec M23 est-ce que na pesa bino confirmation na bibo tikelanga na botala bokasi tango na ba ken botikelanga na otala na yeba ka réponse te mais na yeba so mokolo wana na lobaka oui UDPS a na contact mbe pelisa ka moto etiaka mobulu na kati ya komba soki ngana nazaki na idée ya ko détruire UDPS mbe na saraki yango processus électoral na 2006 a appuyé apporté appui na ye na processus wana alors que soki akota kite mbe le processus wana ezwaki valeur te na 2011 à Rebelote mettant au peuple à Syrie qui na 2011 a tomboki alobi papa pesa biso go to kende ko to kende ko à l'assaut il y a pouvoir et occupation abino bo kendo la pongi ba bébé bongo maintenant moto wana komi na fin mandat alingia kende tata wana lamuki na pongi na bana na ye ote maintenant to kende ko négocier na ye to ko banda négociation sous nini communauté internationale pour que communauté internationale nini a joali sous 3 ans ya mandat biso petolia bongo sika compteur à 0 et bongo simato to banda makambo ya sika boniko mes frères Congo ezali ya Tshisekedi te, Congo ezali ya Ngbanda te. Et c'est que vous devez comprendre, Congo ezali ya Tshisekedi te, ezali ya Ngbanda te.
Congo eza ya baluba te, eza ya bakongo te, eza ya bangbandi te, eza ya banande te, eza ya bambala te. Congo eza ya tous les Congolais. Pe problème otoze nango lelo eza problème ya mama Congo. Na lobite o nga na yewa na mi positionner esika boy maintenant boya bolandanga non. Bandeko na biso bazali na kati ya UDPS, il y a des braves patriotes congolais bazali kuna miso na bango pe fungwani ebele. Biso zali na contact nga na kobombela bino te. Poso tozo tambola dans la vérité. Eze bandeko mingi o bazali na kati ya UDPS. Tozeti lelo bazali na contact na biso. Ezala UDPS o ezali na kati ya Kinshasa kuna. Ba bazali bauti ko rompre avec l'occupation, basali nini cassure na bango avec l'occupation. Ezala ba UDPS oyo boye bibengi patriote ba fondamentaux ba telemeli trahison oyo ezeko salema na kati ya famille biologique ya leader ya UDPS actuel. Bazali na contact na biso. Bango moko balobeli bino boyoki yango. Pourquoi nazali hostile na bango te? A tribalisme et tout ça. Bongo bazali na contact na biso, bazali na tribune. Ebele ya balubo bazali pembeni nanga ba jeune ya balubo bazali à gauche à droite pembeni nanga bazo lutter bazali tribune. Bolongola ba faux débat. Tika bato bazo luka ko distraire bino po ba lembongo ya bapaya. Tika bango pembeni. Tala nini dynamique ngana taraki yango avec mai na miso. Dynamique ya ba jeune oyo basangani na Paris. Balobi biso totali leader te nini te. Ngai nazali d'accord avec vous. Problème otoze nango lelo eze problème ya leader te. Mais bino moko pe bolongola problème ya végétaria. Ngai kaka nini moko ezalaka bato nyonso bamiti ya kaka à l'avant-plan mpona koloba te. Problème ya biso ba congolais tolingi komiti na végétaria trop. Mimisme trop. Soko bozali esika moko lukaka toujours que bosangali ta bozali sans batomi balé balobi terminé. Bozala na mwa discipline wana. Kakabe oya lobby, oyo pe ya lobby et alors ekomi bosoto. Et je ko faire perdre qualité ya mosala boze ko sala. Wana eze conseil kuluto azo pesa bino kwa tata na bino. Problème ya lelo eze problème ya koluka leader te. Ah ngai moto na leader, oyo kuna kwesi ka ngai moto na leader. Olukwa ba yo kotia na motu Ngbanda azali candidat à la présidence te, na premier ministre te, na ministre de la défense te, na ministre intérieur te, ba proposa ye, ba poste wana nyonso assorti na bambongo, na ba avantage aloba niet. Mama Congo d'abord. Mama Congo, bandeko na ngai, bozo ye ba valeur ya mboka Congo te. Ya ngai conviction na zena ngo ezeke biso ba congolais et surtout bino ba jeune oyo boye mingi bosopani libanda bozaki kotambola tambola na Kinshasa boye bokomi na nini na poto boye bimboka na bino te. Moi j'ai passé ma jeunesse dans les frontières, dans les forêts. O nazolo ba boye na yebi na tangela ki bino un des gens le Kondo azaki parmi bato bazaki na est. Azaki koyeba mission nini nazaki kotinda ye. Il a risqué sa vie avec beaucoup tant d'autres. Nazotanga ye kaka comme symbole. Pour na Congo. Bino zako mono kaka Jean boze kolenga. Bazaki biso zaki bato ya service extérieur. To zaki na ba frontière. To ngana yebi valeur ya mboka na biso bande. So nazomono lelo ndenge bino ba jeune ya lelo bozo sakana na mboka na bino ezopesa mawa na motema. Eloko yango wana na lobi bomi identifier. C'est le moment qui est venu bomi identifier.
tous les dirigeants politiques, leaders politiques, oya ko memebino, o tokei dialogue, tokei ko yokana na kanambe, tokei ba élection, na banini boye, tia ye pembeni. Tia ye pembeni. O tianga liboso, pongana zala pona tia ye pembeni obi Congo liboso, tokende to libérer Congo. Même ba bazé na kati ya mboka kuna ba kolabo bazé na mboka soki lelo ba mi repentir to yambi bango to libérer Congo na lobi yango po ba soda ebele oyo ba yiba kinga imbongo oyo ba trahir boko na kati na bango bazoko tuna est-ce que vraiment kulutu akolimbisa biso mokonzi akolimbisa biso so to sali marche arrière ngai na limbisa bino lukande Congo elimbisa bino ngai na limbisa na chrétien na limbisa bino pasi wana nga na limbisa bino mais lukande Congo nzambe alimbisa bino mi repentir na kati ya motema ba grado ba pesa bino wana ba musu ba kufa ba kende na ngona sena mabele pe bino botikali soki botelemi pe bo mi repentir te po mboka oyo boye nzambe akotuna bino na pesa ki bino Congo bosali na yango nini pona bandeko baze libanda toyeba kozwa posa ya mboka na biso tala bino biso ba chrétien otolingi ka chrétien mais tala lo motu lokola Néhémie azalaki na kati ya exil azalaki kosala na kati ya maison ya roi Artaxerxès mais tango baye koyebisa ye sango ke kuna mboka na yo ebebi Jérusalem ezali détruit à Léli ake ko bonde la roi ati ki mosala na ye position na ye po akende ko sikola d'abord mboka na ye. C'est ça être chrétien. Chrétien zeka o kuna makambo ya tokene na biso na jeûne et prière. Non. Esther a jeûné qui a prié qui. Mais tant que jeûné a prié, c'est là qui a souka qui arrive maintenant, je vais aller devant le roi pour nous plaider pour nous boka nangai. S'il faut que na kufa na kufa. C'est ça qui est important. Chers compatriotes, na oyo nyonso na uti koyebisa bino. Conclusion avant nami adressé na ba patriote pona oyo nyonso tozai kosala sur le terrain. Combat oyo ngai na bino tozai komene yango pona libération ya mboka. Na ba manœuvre nyonso oyo kanambe azai kosala pona koluka ko bloquer na bandeko ne ba Rwandais ya tuti power po babima. Na kati ya nyonso oyo boye. Na manœuvre oyo ya ba Congolais bazai na kati. Bisonde batu tozai na meilleure position. Ozomona ba mwanda semi wana soki azo kende na ni échec ya mwanda semi bien que Kabila apesi $1,5 million apesi 2 jeep na nani na gouverneur oya kiaye oya tina Kinshasa apesi $1,5 million na 2 jeep po akitana ngo na ba Congo akende kosalela e campagne pona 3e mandat na ye pona glissement yo vocabulaire ya siko bino bozina Kinshasa bomoni ndenge bebeli ye kuna ba Congolais oya mwanda ba telemeli ye tango kanambe ya moni ke kuna e bebi alobi bongo awa na Kinshasa ekosuka ndenge nini po meme schéma na yo ya dialogue oya zoluka sala na famille Tshisekedi ezokota pe mai po nzambe aze likolo azobundela biso lelo nazolobela bino yo na kati na bango kuna na kati ya famille Tshisekedi moto ezopela parce que sikoyo ye mama Marthe na ba minganga ba médecin ya Tshisekedi ekomi moto parce que ba docteur ba médecin baze ya Tshisekedi ba lobi akoki ko mata santé ne koki ko permettre batika bango batika ye akota na pepo akita na Kinshasa te ezali danger monene pour na santé na ye mama wana sikaze bloqué Chilombo aze bloqué nani kanambe alobi bosoki tatano akoki ko ya te mama na yo akita abi pardon tika mama na ngai en dehors ya makambo yo po ayebi ke basekele to bimisi nyonso mama na aze susu na crédit aze koluka sika yena mavungu bango ibale ba représenter makambo yo donc kuna pe blocage esalemi
to éviter toujours landa bango de très près to éviter ndenge nini bakobima na kati bien que même to nini na buto ya le 20 ndenge bino nyonso pe boyebi yango to yoki te Jean-Pierre Bemba a komi mokanda apesi babala nani Kimbuta après que a sali mission na ye pa ya Mwanda Semi échoué a kamemi maintenant nini représentant secrétaire général et MLC a kei na ye butu et pa ya Kanambe soki même Jean-Pierre Bemba a commettre erreur après tout ce que ba sali bololé sali que a meka komi inscrire na dynamique yo ya nini a kozwa biso na nzela ayebi bien tokotele melaye parce que Congo ezali ya famille Bemba te Congo ezali ya famille Ngbanda te ezali ya famille Tshisekedi te ezali ya famille ya Chilombo te ezali ya bakongolais nyonso pe eloko bazosala po eboma Congo tokotika bango baleka te tozali au courant tozali kolanda yango parce que Kanambe azali wana komi na difficulté yango azali koutilize bakongolais lundi dernier waboy ambassadeur des États-Unis a kokutana na ye na ndako ya leki na ye na ndeko na ye ya mwasi Jeannette na ville na GLM bakutana ki wana ambassadeur des États-Unis a yaki encore na pression ya Obama pona koyebisa ye abiso kozosala yenge wana il faut na nini ba élection et sale mape o mi retirer okozala candidat na ba élection wana te olobi ke boze na mbongo te États-Unis aze na mbongo akotia mbongo pona ba élection atomboki abina kolinga mbongo ya États-Unis te aze wana komi lokwa mbwa ya boko aze kozolongana na kati ya lopango ayebi pa nini akokenda te biso tokoki kobanga te yango omoni na kati ya makambo wana nyonso a passé maintenant na vitesse supérieure lokolo moni série ya ba bouclage oyo eze kosalema na Kinshasa bouclage eze salema na Kinshasa Kanambe aze kolengele maintenant loko amoni ebebeli ye na mission yo Mwanda Semi akendeki nango na Bakongo ebebeli ye na nzela ya Tshisekedi sikoyo azo mona ke nzela ekotikala na eze kaka nzela ya passage en force ya kotia désordre ya kotia chaos pe ayebi ke lokola maintenant ba militaire congolais pe ba mi réveiller abandi koluka po a désarmer tous les militaires congolais na lobaki oyo ya ba militaire na koloba lisuli ko na ngomba te bouclage ya zeko sala po ba yebisi ye ke ba patriote oyo ya nini ya Ngbanda ba koti na Kinshasa ebele to yebi epai ba uti te ba mususu ba uti kote ya lisala na bolombo ba koti ya wabo o ndenge bazo tambusa bongo na ye yango na panzi batu bipai nyonso azo profiter pour désarmer ba soda nyonso o ya biso ba Rwanda ba kamata place pe a désarmer en même temps ba fraction o ya bandeko na ye ba tusi power o ya nani ya Rubero to komi na moment yo ke bino bokoki su koza distraite ngai pe motu na nga na koki koza su distrait na makelele ya mike mikete il faut tozala concentrer et sika bitumbe komi sika ya monene parce que c'est susuli sekite ayebi yango malamu ke komi sika komi eloko moko ya somo bato ya ye ya nanini o ya tindi ya GR o baze kosala bouclage ayebi ke baze kolimwa na cité azo yeba ndenge ni baze kolimwa te hier na 3h du matin 7 balimoi na devant ka lufungula ezo belisa ye motu liboma aze koyeba te po ye ayeba ke sikoyo mbala eboye biso bakongolais tokotikela bango nzela te soki nazo zongela bino ke baleki botelema likolo baoyo botelemi vraiment na sepeli botelema likolo botika lisusu nzela na bazoma wana te eze na ntina wana po azoluka nzela akoto meme na nzela ya baretraite akota na banzela bo ekosala eloko moko te azoluka atia peur sur Kinshasa peur sur la ville de Kinshasa po bana ya Kinshasa baoka somo babanga po ayebi ke lokola meki na Bakongo etamboli te na Katanga ezotambola te ameki banzela nyonso akende kote okuna basien allié na ye baaméricain babloke ye yango wana komi bloqué alors bino ngonga yango yango oyo boye ngonga oyo ke bino bana ya diaspora bino botelemisaki bandeko na bino ya Congo eze ngonga oyo bozali su distrait te eze komba ya kokende makele tete ni o ya Tshisekedi naze kozona na limboli bino nyonso tu
problème eza ba individuité ezala Tshisekedi ezala Bemba ezala Mbanda ezala oya kotele mela bino pona koluka koteka mboka meme bino na dialogue meme bino esu na ba élection telemena ye ezimboka na bino peuple ezai bino ba peuple congolais talatino na lobi ke il faut lelo na lobela bino botele malikolo yango wana yango wana sikande na lingi na zonga pona lobela bande baleki oyo ya diaspora pona oye ko salema le 28 de ce mois d'août na Bruxelles bana nangai baleki ba patriote congolais longola ba étiquette nyonso na nzoto yaka na ba étiquette na bino nyonso Congo d'abord yaka po ba mono que to uti bipai na bipai mais biso nyonso to sangani po to telemi po na likambo moko mindele ba mona pe ba yoka ba banda kolenga ba yeba que maintenant avec les jeunes congolais ce n'est plus comme hier le 28 to prouver ba po mundele abanga ka bino jeunesse tango akomono foule bino boko teleme batali kuna moni banderole tel batali kuna pancarte tel batabi batoto kanisa keke baze diviser mais pancarte tel boya na ba pancarte na bino po bayeba ezema bete yaka na ba pancarte po bayeba que po mindele bayebi que boze groupuscule mike belé po congolais alingi kaka moto na ligablo na ye likambote eloko moko na ngunga nango yaka na ba pancarte na bino moto ata bozaka bato mibale derrière likambote yaka nango mingala nde salaka mo kelaka ebale le 28 ozai na nini na UK yaka ozai na Suisse yaka ozai na Italie yaka kata ozai na Suisse kata mai zwa bus zwa train yaka tusangana biso nyonso esika moko toloba nano liloba moko Congo likambo ya leader ezete kombo ya leader te Congo d'abord toye pona Congo mama Congo to sikola ye tala message oyo ngai na ndiko suka nango pona bino bana Congo yango wana Congo d'abord na likolo bipai nyonso bayeba ke sikoyo boye bakosakana lisusu na congolais te bayeba ke congolais aye a surmonter moi ba division ya mike a surmonter yango Congo d'abord mama Congo ezala pareko ezala mouvement n'importe quel autre mouvement bomitia esika moko bomitia bino nyonso bomi fondre dans une grande foule de colère Bruxelles nzambe asali biso grâce ezali centre capitale ya Europe pe mokolo wana bayoka bino na Europe bayoka bino na Kinshasa pe kuna na lola nzambe pe akoyoka losambo na bino nzambe apambola bino inge